Fidèles téléspectateurs, Mbote Nabino, un très grand plaisir de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne Je suis Lokamba Télévision. Le lobo moningai naza devant un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Oyo Azali Moko ya bakambikati ya église Monsieur Évangélique Maranatha, à la personne il y a berger Ben Yula. Lelo Azana particularité Moko a partagé na biso un message. On ne sait pas pourquoi. Batindi alobanini nani atindi tout ça toye bango ensemble avec vous. Voilà la raison pour laquelle tu s'est précipité pendant ton makasso. Tous un message parce que ça on frais. Toyo kayango. Pour développer ensemble avec vous, ça serait très important. Évangéliste Ben, un message à Je suis Lokamba, vous comprenez. Berger Ben Yula, bonjour. Bonjour, Ndewonanga Randi. Ça fait près de 2 ans, sur la bosse santé, tu auras dans le micro, il y a second souffle. À l'époque, je suis voyagé avec Kendaki, Mikilo a voyagé avec Kiwana. Mais après, Lelo, on a signalé aux spectateurs que hier, quand on a fait une invitation, notre frère, nous avons besoin de l'eau. Mais Tolito Yeba na biso, na public hôtel à biso, Olingi, particulièrement Koloba Nini. Merci beaucoup, journaliste. Oui, na vie. Surtout dans le domaine de biso basa na Nzambe. So moni, mosa na Nzambe mo bimi na miso bato. C'est que ça a quelque chose au alignalo. Et mususu yite pa na ye, et mususu yite pa na Nzambe. Mais comment na ngali bosa bande? Peut-être basa na RDC, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, partout. Et ça pour transmettre un message de la part de Dieu. Je dis bien de la part de Dieu. Ni à part l'évangéliste Josué, papa nanga, ni à part peut-être il y a l'église Tomboka Congo, mais de la part de Dieu. De la part de Dieu. Oui. Mais on a tout une question autour. Bana Israël peut battre Moïse. Pour nani Nzambe faut le belarara yo bon bisoté. Est-ce que la différence elle a dit à quoi? Différence c'est ça beau. Oui, bien Nzamba le n'importe qui te. Wana maya solo parce que Karaban Israël un jour Nzamba mekaka loba ba kimaka ba bangaka. Babi Moïse en tout cas solo na Nzamba no yo peut ça biso message. Nzamba tumsu ba supporter avoir Nzamba te. Et wana ya libos. Ya mi balé que za la grâce. Donc Nzamba sali grâce ou lala qui boit pas Nzamba bando lobelo. Tout soit ozo prier Nzamba zo lobela. Donc esa grâce Nzamba salinga. Dans le but peut-être na banek au senga Nzamba to na bando non. Esa grâce o ya salinga ala kisanga makambu et atininga deva banana yi. Na bi esa banana partout dans le monde, même aux musulmans, même aux ceux qui protestants, esa message est concerné mutu nyos. Merci beaucoup. Esa message est concerné mutu nyos mais balo barna biso na Bible que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Nzambe na manière nini topela lolenge nini oyi alobeli yo message yo pesa absolu. Gloire à Dieu. Nako lobabo. Nzamba lobela nga na ba vision. Nzamba lobela nga msusu na lali. Amona Nzamba lobela. Oyo kama muta lobela bien que oza olala. Mais cette fois-ci, eza alobeli nga 2 fois. Alakisika makambo 2 fois. Nako ti maman na message. Voilà. En tout cas peuple de Dieu na sengi bino bolimbis. Bola na message vraiment na intention mo za soutenir parce que est concerné Bissonio Sobana Nzamba. C'était le 25 mai 2020. Donc le 25 mai 2020, donc il y a quelques mois passés. Oui, tout ça qui a confinement na RDC, tout ça qui a confinement. Dans le monde entier était confiné. Voilà, le monde entier. Et ça lundi. En tout cas na lalaki. Na mesa mi gola en église. Na comme le roi Fazer. Tant on a là en église, Nzamba ola kisangai. Tozalaki kaka na église. Et puis église kaka o tozao. Tozalaki na frère moko na une sœur. Tozo solora ma musique na téléphone nga téléphone sonné. Appel. Nathalie bo évangéliste Josué. Donc papa na biso ya molimo l'évangéliste Josué. Abenginga. L'état na yambi. Bonjour papa, bonjour Ben. Et c'est papa, comment vous allez? Absinga il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, papa, problème, on a dit, partage. J'ai dit, non, Jésus revient bientôt. Bon, on a dit, téléphone, on a dit, Jésus revient bientôt. Il y a une phrase, on a dit, Nzambe.
nabi bien évangéliste je suis un appel ayebisi nga bi eko risqué bino bobala te Jésus-Christ revient tant qu'on a dit Jésus-Christ revient bientôt appel et s'il est écouté ou enlèvement Salem. OK. Le temps enlèvement Salem place nazalaki une église. Hier azalaki na ndako. Donc au sentir que oui mutu kote kuna za. Aza souté. Voilà. Ngabe kote nazalaki na se retrouver na komi likolo mais est-ce que likolo na otala batu na se. Panique na panique na monde entier. Batu bazo kima. Batu bazo lela. Batu bazo ganga. Mais place nzamba ola kisanga on dirait na yebi place on dirait na mombele. Tu comprends batu ebele mais batu na mona ki eza ba kuluna. Ba miyibi le batu ya misala mabe. Ni na mona bango panique ya degré moko incroyable. Ngasko likolo na otala scène. Bien que peut-être nous avons enlevé ma casse mais on dirait que tiki nga na tala makambo eleka na mokili. Na moni ba ser église moko bona bombi kombo. Presque bango tout batikal. OK. Ba ser église na bon. Ce gars bindi ande bazalaka peut-être ba comprendre. Bazolela nde nini bateka biso metotikal. Et ceux qui na une église nanga en tout cas franchement na moni pe batumsu na église nanga bo batikalaki. OK. Et chose grave, na moni mosala na nzambe moko. Ou peut-être na bi na RDC mais na Congo, na Afrique, na monde ayebani. Mais nzamba wala kisanga yepatikali. Yepatikali. Yepe atikali. Mais Mokambe, je crois que mambo est sérieux. Mais je dois poser une question. Voilà. Si mon frère na ona za pembe na yo, ngomune nga na position. Bon. Ezaba tumsu na mona bango te. Merci beaucoup. N'enlèvement même ya liboso muto to solaire na téléphone évangéliste Josué ne yende na santé qui a enlevé mais ça ba tumsusu pour na cause la sincère na tigali ko mona bango te. Voilà, continue le message là. Et na pas moli nzambe en tout cas na okotanga mutu moko na mona ndeko nanga ou peut-être azaka derrière caméra Jos il pas ça enlevé on a na tour à liboso. OK. Natangi ka koma mutu moko mais le reste na mona batumsu bazanga lever na église pe batumsu pe batikala ki baolela. Mais siko Mokambi Ben ngana na mo question mona tour na kati. Voilà. Vous savez parfois ça arrive que au talagi mo film moko boye film d'horreur et bangisio et la kisi ba enlèvement banini alelio comme vision na ndoto lobi ke daki vision ou comment parce que bon vu que le bé est deux fois na répondre au balamoko mon église na biso ba ko za caméra ko batambolo mo ata télévisé za raté donc peut-être au bisa ki na tali film mo nabi eza film té. OK. Na pensa ki pe na ngo petit de zara ki nzamba salinga grâce na la première phase il y a le 25 mai. Voilà. Il y a le 25 mai ka nous donc ndenge ba ndeko na biso ki mangiste ba célébrer Noël donc lundi wana nde na mona makambo. OK. Pasteur moko munene na mboka na biso na mona tikali na moni panique na monde entier ninga batumsu batikali nzamba sanga ngulu nazaki likolo na biteke na za spécial mais dis-moi ba enseigner biso pour que mutu azala lever ni na koki kosala na ça l'effort na marché bongo nzamba sanga ngulu mo ke na za lever na moni batumsu batikali wana ezaki le 25 ya le 25 mai ya neo na solene évangéliste et chose grave le tanga na solo ta kotoyo l'évangile je suis sûr que ça l'émission évangile rappeler makambo ayebi na tongo nga na kiko solola na ye yebe kaka butu yango nzamba bimeli nzamba zolobela ye Josué bena bana na matoy babongisa conduite parce que je reviens bientôt atangele kombo ya bato nga na moni batikali abi benga mututel yesu yango ligne de conduite na bango za malamu parce que je reviens bientôt après ça écoute na message il y a ligne de conduite exactement il faut to lobi yango nde omoni ezongela biso na mois passé ya mboka na yo za wapi et considère ki butu moko na solo la ina eleki na nde omoni ke mois passé tozaki na thème mobimba mois mobimba ya toyeba mboka na biso wana ezaki message ya liboso quelle est ta nation quel est ton pays voilà c'est ça wana ezaki message ya liboso mais cette fois-ci dans le temps verset moko voilà bande en tout cas couronné
grave. Et l'heure est grave na côté à Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Na tanga na mokanda ya Amos. Amos chapitre verset 7. La Bible déclare: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oui, pourquoi on attend verset biblique? Parce que Ezan est loko moko tenzamba kuki kusala sans toutefois a révélé na mosal ne a oki osala grand ou petit. Net singa bo nazana nga petit. Mais dis grâce. Nzambe asala pour la deuxième fois ala singa le susu même makam. Lundi kaka oyoyo. Faut pas sa date précise. Lundi oui. Oh bah maman ba côté retraite c'est lundi le 19. Bah maman ba côté ma église même. OK. Parce qu'il na retraite. Lundi le 19 bah maman ba côté. Bon. On a dérangé pendant au bel. Bah maman ba prier na bureau na lali. Et oui, et ça ba coïncidence. Il y a le 25 vision et bandela nga moi ba 3 heures. Ne wala mukaka. Lundi il y a le 19 le sous. 3 heures dans la mouka 4 heures. Parce que bandeko botu nanga ni na monaki. En tout cas, avant na pesa message. Na moi na nzambe nyos. Partout au Gikozal. Yo moko soki conscience na yo. Ezo yebisa OK. Ozo tambola mabe na point moko boy. S'il vous plaît, menke pe ko améliorer conduite. Parce que okozanga lola lokola ba G. Oko raté n'est pas une nouvelle Jérusalem locale là-bas. Après tout sacrifice au Seigneur. Ah, oui, bah sacrifice là au Génac. T'as le programme. Mais les années locaux moko et ben dakayo. En tout cas, ça l'est fort. C'est quand même grâce à Nzambe. Nzamba sungayo otika parce que au kiko raté lolo. Au kokite mais au ko raté lolo. Na yo mutu, na non dimela yesuté. Mais aux arana besoin ya osambela. En tout cas, ça là yango. Kokanga mutema na ote. Yo muto menaka via masumu ya koboma batu ya koyiba ozaka ndoki donc mauvaise vie donc en général à partir lelo nengo zola na message oyo na obondelo etake ndeko mwana yaya to musali na nzambe arranger conduite na ndimela yesu ozala baptiser otambola na kobanga ye soki o remplir ba critères oyo okozala enlever parce que après enlèvement vie continue et tant que vie continue grâce et exalté. Parole oyo et exalté. Effet à combo à Christ et exalté. Voici le moment favorable. On dit mela Yesu. Yo muto ndimela pardon tambola na kobanga nzambe. Et ça message avant na kota na vision amibale. Voilà, et ça message avant Mokambi Ben à kota na vision amibale, je crois que qui m'écoute pensa parce que mon yango ezogene sérieux. Mara nzambe va cesse vraiment sécurité. Il y a qu'à changer. Là, on s'est habitué à base de tout qui est na mboka msusu ba payate. Juste mole manayo wana na moté manayo o changer bizale liponzo to na to sayango pose salut yalola. Mokambi Ben, je crois que on va zelo kuna. Non non. Voilà. Non, c'est bon. Fais ça sur deuxième message. Merci. Nazo kota na message amibal. Na pesa ki date na bi le 19. Toi mois de octobre. Le 19 octobre. Lundi le sous. Na 3 heures. Ba maman ba banda ko prier. Mais il faut préciser que 5 mois après. Bon, 5 mois après. Voilà, 5 mois après. On est le 25 mais dimanche on le 19. Quand on est ba maman ba prier bo. Na lala ki pe tellement d'autres bando déranger na bando za bakisi. Na moni to za isuka na église. Tu as une église, mais est-ce que vous avez le coup la kilt? Évangéliste de Josué azoté. Mais l'une des sœurs Nabiso, on dirait Nzabazo le bilay, message à transmettre encore par évangéliste de Josué qui a ça la gêne ya mukolomoko. Jeune ou évangéliste à ça les a asenga grâce na Nzambe na peuple de Dieu. Et na mutunyo sa ko senga grâce na Nzambe. A la sauver. On a un message tous en église. Et l'État sert à expliquer l'évangéliste Josué. Dans la vision, on a essayé que l'évangéliste a sali pe jeune. Et à tel mina cher azoloba mutu nyonso oyo aza na alliance nanga. Donc oyo aza sous protection nanga. Mutu nyonso o nga na okambay.
yango na lancer message na mutu nyos oyo ayebi évangéliste Josué na oyo ayebi ete en tout cas ça là effort ozala na contact malamu na yo peut-être oyebi évangéliste Josué te à partir de en tout cas ça l'effort quand tu as internet na YouTube obeti Josué Lokamba okuta en tout cas ça l'effort bo solo là parce que a na grâce nazolo bango te parce que aza père spirituel nanga mais na makambo na monaki ça là effort ozala na contact malamu na papa na parce que aza mosala nzambe omonaki nini voilà atelemi azoloba mutu nyonso oyo aza na alliance nanga mutu nyonso akosala makambo nyonso oyo nga na koloba de la part de Dieu akozala na levé oui je me souviens tango évangéliste azobeta lisolo ki nzambe azwaki ye akende lola na ba ange alobaki pe loko abi mutu nyonso na bi na pesho mission mutu nyonso oyo akoyoka yo azala sauvé et n'est pas mon qui vision azobenda bato donc une partie à makambo ni nazwaki temps ya komona yo et l'état papa zolo ba mutu nyonso akozana alliance nanga mutu nyonso akosenga grâce na nzambe mutu ana kozana lever parce que Jésus-Christ revient bientôt. Oh. Et ça qui est à ça l'hygiène wana. L'état on dit une vision que ezali lokola salango lokola samedi. To komi dimanche papa enlèvement salami lisos. OK. Nazo beza deuxième enlèvement té. Mais sous enlèvement et salami. Donc ça lokola deuxième vision ya enlèvement. Enlèvement salami. Mais oyo na moni oyo mbalo eza différent. Na ona mona ki la fois passée. En tout cas, oya mi balon nzamba salinga grâce. Na mona ki bato banza lever na place bato bazaki. Ki bato bazaki enlevé. Na bato batikali. Donc comme le rôle a deux mondes. Monde bato bazan enlevé. Na monde bato batikali. Na so mona enlèvement salim. Mais nzamba salinga grâce. Nzamba pa mola bato nyonso basambela na église mission évangélique Maranatha. Nzamba salinga grâce na mona mingi bato na église na biso. Enlèvement tango salemi. Bato bakomi kozala lever mais chose grave na mona scène nzamba zaloko évangéliste je suis le camp nazolo na répéter le sunabi nazolo ba on te parce que ça père spirituel mais nazolo ba parce que grâce à nzamba ezali kona toute sa maison nabi bien toute sa maison muto azala ki soute donc nanda ba évangéliste maman Jidi azali Davina azali ba frère Josué bazali mais nabi nanda ko évangéliste Josué mubimba ndako tikali vide porte ya kofungwa mutu azate bango nyonso bazan lève et l'état batu ba se paniquer enlève mais sami Kinshasa panique l'église panique et nabi na moni susu batu l'église na biso batikali tango ngana mona scène oh nzambe ndenge na enlève mais sami mais ngana mona makambo na se souvenir bi ah évangéliste Josué le baki mutu nyonso asenga grâce nzambe mutu nyonso azana alliance na ye oyo atama na banga nzambe anzala le taka na kanisi bon na bi nzambe grâce no ekitaliko na vie na nga pou ngapi na zan lever na komisko place évangéliste Josué azaki na moni leki nanga na binga leki nanga Davina nzamba pambula place tozalaki na moni Davina na moni évangéliste Josué na moni quelques frères na église mais chose grave et ça mutu mususu au monde na sena moyi mutu amabe mekeba eza piège mais ça peut mutu mususu au monde qui mu santu mekeba eza piège mutu peut-être ba considérer te mutu mona ka yekutute mais na moni ku na otanga ndiko monete to sambela ne pe église et quand musinga na bi oh na ye awa nzamba zaloko ndeko to banga nzambe en tout cas to banga nzambe na sale la sentiment te na oki jamais que journaliste to sale loko yo pona msusu na sepelisa yo to na sepelisa évangéliste Josué mais na sala ngo de la part de Dieu enlèvement salemi na bi na kuti bato peut-être na mokili bondi mate mais na kuti ekunu to sambela na église et na moni bato batikala ki na continuer le solo basantu ko batikali ko bato mukile mo na ke baza basantu mais na moni ba batikala et tangu enlèvement salemi na ya bosana il faut natala makambo na kumakia natali déjà tangu enlèvement salemi na moni loko ya ba pesinga album photo parce que na tala ba photo ba pasteur
Et Nathalie photo ya pasteur moko nabi ayeba ni na Congo, ayeba ni na Afrique, ayeba ni na monde congolais. Est-ce que c'est le pasteur ou mon déjà na Té. Voilà mususu. OK. Parce que tant Nathalie na okumisa nzambe. Nabi nzambe merci na okumisa parce que au tomboli mosali na yo, au tindi pe batu baye pour que bazala sauver. L'état na osa la prière wana na mo komisi na ngefungami. Na moni na photo ya mosali na nzambe wana nyoka ya munene likola mutu na yo. Oh là. Nyoka ya munene likolo ya mutu ya pasteur wana. Et nyoka soki te moto ezopela. Oh. En tout cas le kelenga. Donc tant on visait katana ki na kende un peu ko son évangile je sais bien. Moussa na nzambe nyoso mona nyoka likolo seki aza nzambe te. Parce que les serpents représentent le diable. En tout cas, parce que yo montant mona makamba boye mokambi ben. Ozandeni pour des jours tiens ba chair de poule na nzoto. Sona yo montant ozomona vision modèle boye ozandeni. En tout cas pour que mutaye ba onazala ke zata on a la muka. Ouais le 25 ans on a la muka na mona mukili na lo ba pamba. Donc ngai go o baye mukili. O baye ata o monte doit convier msu tota mona mituka. Tozala ba mbongo. Mais l'état na la muka na 4 wana na moni mukili. Ti. Yango yeso lo ba cherchons premièrement le royaume. Azaki na raison. Amen. Nabi na moni mukili sans valeur. Et oh c'est répété les sous nabi tant on a la muka ki na moni mukili sans valeur. Tant on a moni mosa na nzamba na serpent likolo serpent ya muke pete ya munene likolo na ye. En tout cas na bayaki. L'état naza ko se déranger obi nzamba abi ko pesa réponse na ba question nyos. Totangi. Na 2 Corinthiens. Au mona 2 Corinthiens. Ouais, c'est le deuxième verset après Amos 3. Oui, oui. Voilà, c'est que Nzamba qui jamais ça les comme ça qui a révélé. Nzamba qui a révélé, Moussa Nzamba wa zamunene. Nzamba qui a révélé M sous bébé. OK. Mais na Nzamba salinga ngolu a révélé nga. Na 1 Corinthiens et 2 Corinthiens s'il vous plaît. Deux Corinthiens chapitre 11 le verset 13 à 15. Tant là c'est la matin. Comment Nzamba ki la kisanga Moussa Nzamba ayebani. Nabi Moussa Nzamba na moni pour la deuxième fois. Asaki on a mona kité ba comme le roi mi balé. Donc déjà na zui bango na tieno bango mpanzi. Et tant là c'est là comment Moussa Nzamba Nzamba peut singa verset. Na 2 Corinthiens chapitre 11 le verset 13. Abi ces hommes là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Donc, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, Satan, Azako se déguise en ange de lumière. Il est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, tant qu'on a se lamenter, c'est tourmenté na biso. donc, tout bang na biso parce que la Bible dit bien. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, Satan a yé moko ko se déguiser comme ange de lumière, abimelio, abandi pe ko pe so message de la part de Dieu. Et abi eza étonnant que ba ministre na yé pe ba se déguiser ba comme appelle ba ministre ya Christ. Donc, ils ont mutu mususu akoki côté ya kombo ya Christ, mais aza ya Christ. Donc, nous avons que na ba pasteur on ezate. Na kokene ndenge nini papa. Na kokene ndenge nini. Soki nzambe ya tindinga na kosala. Mais nzambe alakisinga kaka. Ko lakisa eza kotinda te. Oui bien loko boma Jean Baptiste. Nzambe alakise même so atinda ki te. Tango atinda ki. Tango yé moko akende na propre volonté na ye. Muto Jean Baptiste katamaki. Donc nzambe alakisinga enoki nzambe atindinga. En tout cas, na yoka ki passe. Mais comment batoyo Moussa nzambe zo gérer, c'est grave. Mais quand il a moni serpent, monte epel. Ce qui mutu ezozika déjà. Bon ba voilà. Martinho Sanzoto. O izaba membre. Yango na kota maman na moi message on a préparé kité. Na bala na nzambe nyoso bokoma ba fan ya ba pasteur. Lelo nengo zo landanga comme fan ya Christ. Amen. Na répéter na bi na yo muto koma ke. C'est très important hein, c'est très important. Nga zala kaka ya boy. Même Paul aboya ke lokona. Bato biso pona Paul, bato biso non. Paul a télé habité, biso yon sotoza ya Christ.
yo mutu oza fan ya pasteur, yo mutu oza fan ya prophète, yo mutu oza fan ya apôtre, attention. Comme fan ya Jésus-Christ. Parce que pasteur a nous na lola te, mais Jésus-Christ n'a koya kozayo boke lola. Vision nango zo continue. En tout cas, tant on a mon pasteur on a il travaille kinga. Et tant on a mon élève mes salemi. Na mon élève mes salemi côté ce qu'on batu bazaki enlevé. On a mon papa na évangile de Josué, nzamba pa molo papa parce que vous avez nzambe. Vous avez nzambe. Na mon sikoyo ba la on dirait deuxième monde. Deuxième monde il y a des batu ba kan faire mais il y a monde batu bati kalaki. C'est ça en fait. Nazaki on dirait ya kolala. Je me na zaki loka pa opérer nga siko na lola. Et comme loka pa opérer nga na lola. Parce que nazaki na ndeko mo église. Nangina la muka bi ah yo ba opérer ko la muka te. Abi te il faut na la muka. On dirait ange mo zaki pembeni. Abi zana l'accès lokomoko. Aji loko la téléphone, loko la photo. À la kisinga bi tala makambo. L'état na tali photo, ezalo comme le roi téléphone. Na moni siko monde ya bato batikana. Image jusqu'au et ya le roi mutata la vidéo à téléphone. Ya bato batikana. Na moni même nazolo makambo na moni. Donc message na le bela bato. Voilà na internet, na télévision. Mais na ko le bela un peu l'église. Na moni même bato l'église na biso ba msu batikana. Lin ya ba ser na biso. Donc makambo Bible le bakiko. Akimi ma onanda ko évangile de Josué que akute évangile de Josué. Ndaku vide. Papa azala ki soute. Papa panza levé. Azu panique comme le nzambe asimbi mutu. Na mona ya asimbi mutu. Nzambe. Eza le roi image na otala. Akomi kolela. Na moni une famille moto sambela pe na bango. Na papa, na mama, na bana nyonso batikali. Et tant on a moni place nazalaki. Quelques membres de la famille na biso bazaki te. Ndenzamba zo bisanga Benjamin ozana musala makasi na famille na biso. Ya on a laissé message. Oza mutu ya oza famille nanga. Oza na Europe. Oza pe famille nanga te. Mais ndengo la ninga naza se comme déjà famille nanga. Amen. Eza loza papa ya botinga te. Mais le la ninga oza déjà papa nanga na lancé message. Banga nzambe. Ndimela nzambe pour que ça part d'enlèvement. Toujours la fin du monde était enlèvement. Parce qu'après enlèvement, vie est continuer. Et ça nous fin. Mais grâce à ce que vous allez enlever, parce que vous allez juger. C'est ça. Tu n'as pas passé dans l'enlèvement, vous allez juger. Ta deuxième loi. Tu as un jugement. Pendant autant d'années. Imagine, na corona kaka o coronavirus. Ne bakanga kibino, bino batu en Europe. T'as la panique négota. Si on est après enlèvement, ils a plus que coronavirus. L'épidémie n'y a minée au boyo. Parce que batu ba souffrir. Parce que batu ba nyo comme. Et aux ala grave pour na ba nzambe ba watikala parce que grâce à nzambe et aux ala te. Maintenant, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Mais après enlèvement, grâce aux ala te. Et tant on a mon makamona nzamba zu sangabi ozana musala makasi na famille. Et on a laissé message na famille nyonso. Comme on a Benjamin Yula, peut-être ozara Yula ya famille na biso. On dimela isto otambo na obanga nzambe te na pe ce message parce que on risquer otikala et onyoka malisusu. Et pour qu'on faut perdre de vie pour l'éternité. Marc ezolo bana 8, Marc chapitre 8 verset 36. Natanga. Tanga nga ke na mi na parole. Bible ezolo ba. Bien que to comme na suka. Exact. Marc chapitre 8. Bible bio. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Maman, tambo na mituka. Papa, tambo na avion, avion kotika. Mais âme na yo est très très importante devant Nzambe. Et là Nzambe a besoin is âme. Mais pour que âme nous la sauver, corps, il faut tambo na obanga Nzambe. Amen. Bien que Nzambe a besoin d'âme, mais pour que l'âme soit sauvée, et c'est un corps, et tant que l'on a kobanda tongo nengo la mukakati nengo zolala. Persévérance ya kobanga Nzambe. Parce que tu évite. Nzambe nabi apesinga date te, apesinga jour te enlèvement salma tel jour. Mais Allah qui singa makambo salm. Natangela ko na Amos. Nzambe ko jamais ko sala loko sans toutefois a révélé pas basani. Nzambe a révélé nga deux fois. Attention. Avertissement salmi deux fois.
Babarino m'a ferti. Voilà, Yangwana. En vaut 2. D. Et pas 3. Voilà. Nga na sali message, na transmettre message. Na yo muto zolanda. Le message eza moulayi, bien que tant na biso ezate. Ta onza ma wala kisa makambo wana. Na moni famille mobima batikali. Papa, mama, bana, to banga nzambe. Amen. To banga nzambe. Toza culture ya bato ekoma ya nzambe te, mais culture ya nzambe nde ekoma ya biso bato. En tout cas, na transmettre message. Voilà. Parce que na mokanda Marc. Bible eza koloba. Omone toza biso mbalebo. Pour moko azala lever, moko atika. Et le bipe na mati. Basi mibale babanda ko tout apondu. Moko azan lever. Moko atika. Nanzete moko. Mibale bakenda bazaki ni langa. Bon, moko azan lever. Moko atika. Babi les sali est individuel. Amen. Mais na lobi les sali ekoki ko ma collectif. Ceux qui papa, maman, bana ba banga nzambe, famille mobima pe baoza par en enlèvement. Bokoki pe ko sala sali et comme ya famille mobima. C'est-à-dire papa la ki sa bana neni ya banga nzambe. Maman la ki sa bana neni ya banga nzambe. Pour que bino nyoso bozwa part dans enlèvement. Nzamba pa mola biso. Amen. Je crois que le message était important, vraiment efficace. Pas de commentaire à faire. Na yo nangai toyoki. Basango balobara oazana matoya koyoka ayoka. Ozana motema na oya kobomba makamba bina yo bomba. Soko moza matoya koyoka te lekisa yango. Tango kosutuko luke evangeliste Josué okobenga numéro na ye. Ba koyamba on pas soda satana tango ba ya opiyenda kuna epo ya ozasute na enlèvement. Italio. Erango yo. Vie eza mulai, vie suki awate parce que na ba okeli felo. Na ba okelo la ba vivre éternité. Voilà. Si vous éternité à passi, voilà. Na éternité est sengo. Voilà. Oponi nini. Ça la choix. Je crois que c'est très important. Nzamba le bibo. Asali denzela liboso na biso. Mabe na malamu. Mais yé moko nzambe loko azaka malamu abi na pesi au conseil pour na malamu pour que ça nini au vivre. Ngape na zo ebisao. Ozala nzela mibale. Na mabe na malamu. Mais loko amosana nzambe loko la mwana na bondelio pour na nzela malamu pour que obika. Pour nzela malamu pour te obika nde maloba auto clôturer tranche au spécial na mokambi ben Yula. Voilà que Senginga il faut bonde la pona parce que c'est important message oyo ezala mieux capté ba rapona au cimenter dans vos cœurs. Il faut une prière et à sceller en c'est très important. Mokambi ben à vous. Merci beaucoup. Na pesi yo merci avant de prier pour nous. Le message nanga ya suki ezaka ke Jésus-Christ revient bientôt. Aroya kozwa ba oyo bazotama na obanga ye ba oyo bandimela ye soko ndimela ye sote ozana baptisé te. Voici le moment favorable. On dit Melaye, aux ala baptisé. Na habité. Soko au tiama boka ta na télévision na habité. Et ko dépendre na yo. Na o andi Melaye souté. Après prière na bi obenga ngate. Oki même ko benga évangéliste Josué. Ba numéro na ezali. Ce qui peut moni ki obenga nga problème ezate. Évangéliste ça papa na ngai. Donc si to ça l'émission ayebi yango. Benga évangéliste Josué. Ou soit to benga Togoye biso ndeni na osala. Numéro na ngai bon, plus 243 ou soit ba komango na donc plus 243. Donc numéro moni na mo 4. Voilà, na 4 eza numéro na nga. Eza numéro ya mo. Oki ko benga nga te me ye mukambi. Oki ko benga nga to évangéliste Josué. Mais beaucoup plus c'est ça que on ndimela ne Yesu. Amen. Na yo muto ndimela Yesu mais otama na banga ete tamba na banga nzambe. Voilà. Na kasi message na nga yango wana. Na sali prière suka nzambe. Na sali par nanga il y a qu'à transmettre message et pas ya bana non bo baza partout dans le monde. Et Bible za koloba aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs. Esprit incrédulité kati na bana na yo et longwa na kombo na Yesu. Ba chrétien nyos bo baza partout dans le monde batela bango. Pesa bango makasi grâce na yo za likolo na bango to continuer toujours na kobanga yo. Et bah on a nous bandimela to Yesu à partir lelo ndenge ka balandi message oyo toucher mitema na bango ba bongo la mitema pour que ba soit part dans l'enlèvement. Grâce pe faveur ya Nzambe eza likolo na bino na kombo na Yesu Kristo nde na bondeli. Amen. Amen. Merci beaucoup Namokambi Ben, merci à l'évangéliste Josué Lokamba Kunz pour notre opportunité oyo opesaka biso to bi bo continuer ko s'abonner na Josué Lokamba TV, c'est très important pour vous rataka et le côté. Ticket kimi anzame za mabota na bino
tokutani mbala nsima avec le même plaisir. Bye bye.